Natalelaka yo Yesu, nayebi okosaka te. Natalelaka yo Yesu, nayebi okosaka te. Bilaka na yo Yesu, ekokisa makayaya. Bilaka na yo Yesu, ekokisa makayaya. Yaya 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 Natalelaka yo Yesu, nayebi okosaka te. Natalelaka yo Yesu, nayebi okosaka te. Bilaka na yo Shilo, ekokisa makayaya. Bilaka na yo Yesu, ekokisa makayaya. Yaya 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 Isikozwami Emmanuel, kolela ezalaka te. Isikozwami Emmanuel, bobola ezalaka te. Isikozwami Emmanuel, échec ezalaka te. Isikozwami Emmanuel, basekakala bakoma peko seka. Asalama. Ito, nayebisa kwa mautikala koza musika na ote. Melelo liwe yeka bolingana. Maya misu lezo sangisa na ntinga ya kokinde. Azo propozo elo mibale. Soko lipi bolini na ye ozoyo. Uswa tubimi na kasongo. Paske kasongo aza bolingo na ngai. Klasi ili pazaza na kinyete. Yo pose ndambu na ngai. Na okoka komona bino na pasi te. Kolela na bino ezokanga bantinga na ngai. Oza na te choix. Soko continue kolela na oyo ozwa o. Mais pomba ya misu na etika kokite fo bala na ka na kaso. Parce que kaso na bala. Je peux savoir pas pourquoi bientôt, hein? Pourquoi je peux savoir pas? C'est tout mon image surtout que ça n'est. S'il te plaît, c'est quoi ça m'a passé, ok? Tout ça là m'a passé. Tant qu'on est là-bas, ça m'a. S'il te plaît, arrête de pleurer. Ok? Viens, lève-toi. Lève-toi. Allez, lève-toi. Allez. Papa, maman. Maman ngai, ngana saka na kati ya ndako. Oui. Hein? Otuna bango. Bango basaka na porte. Ngai te mama. Nabi. Nairobi. Motika! Papa ni. Mwana na ngai, papa nakatala. Boso tiki mafa bien, boso tiki loba. Mwana ngai. Papa, nakuta bino mbongo. Bondima. Yo ya. Epe baswaki kusumbo. Wewe mwana. Wapi mwana ngai? Ipo na pala yeke, mali bako bagata. Omo papa sala nini hawa? Ofuta bango. Te. Mwana ngai. Mwana ngai. Yo, mali. Mwana bani. Yo sumsa mwana. Mwana bani. Papa manani. Papa batatela. Papa batatela. Mwana ngai. Bango basaka na porte. Kuna bango. Mwana. Chakwe. Mwana mwana na nipa mukanya sasa. Mukanya osani. Isoba osani mukanya nini ego. Mukanya nini. Bila yo osani etaka bagada. Epi papa nete yuko yedi. Yo mama lembe. Zembela ngai. Chap mama bwanda wana. Boka no luga yetu. Mundo kwa pamba na kati ya porte. Mafa mai. Mama na baswaki esili. Papa tese tiko simba eko. Simba eka moto sakwa. Papa. Faut la bateau yo papa. Ndenge bazawana. Mais papa non, c'est non mais ça autre. Papa tese.
Bon, même avant, on a la police. Surtout yo! Yo! Non, non, yo, bon, que le yo. Non, papa, ils ont papi. Au moniteur, on a posé la discussion là, au mot que Luca Moana. Quand on a gagné son ami, quand on a gagné son ami, mais là, pour finir, $100. Ah, Yannick. Je te jure. Bon, que de Luca Moana, on a un coco en gagne. Yo, il y a beaucoup de temps. Moi, les cas, moi, quand on a en place, na biso bas net aux akaka, moi, mon koboti. Tu vois, ce quoi qui m'inda quoi, y a un dapté ou là. Attends, pas problème. Nous disons tout le monde a belle les beaux mots. Non, pour que ce soit maîtrisé. Émotion, na mon c'est pas émotion, moi, né moi si. Pardon, na bangier. Non, pour contrôler, nous disons tout le monde perdre le contrôle de son déniol pour moi. Biso net trop qui m'a banda. Moni yo, ça tel comme va vendre. Tu peux ça va vendre. Tu as fait ça nini? Moi, quand tu as prince, na suma paye crédit na zongo. Moi, quand il a quantité, sans quoi, comment quand tu as mandi. Ma fa calme. Ça c'est quand. Dis comme nous ngosala. Zela. Yo kuna otika na ba intervalle, pas otika na ba intervalle. Nazo monelo ote bébé. Ozoteka bobilamba mbongo. Yo bilamba butiko comme au défi c'est normal. Nga défi c'est comme Charlène Makana ye. Abina na pese ba fantaisie na single wana. Ouais mbongo Charlène Makana. Ah yo pesa, azo ya la juillet awa. Ah yo. Yeba ke ezala boutique, eza place c'était ya mutu mo zo sa commerce soki ya au défi c'est biloko. Non. To futaka yo kanga. To futaka loyer. To futaka l'électricité mai makambo. Mais yo au def ça tant au def si mutungana wa ça bayar ke zela boy n'importe quoi. Bien ka to mutema mabe. Na mono sikoza mutema mabe. Yo kokoza mutu atanga te loko tayi bitako koma. Otanga na ye. Mutu atanga ba classe belé internet c'est otanga na ye. Viens tanga l'internet. Lettre ya commandé ba. Boni fonda. M. Moni. Boni tango ngana jo ganga wa bozolo balanga mama mabe. Mama mabe. Ah. Tant que vous maman m'avait besoin de passer dans nini. Nanjembo ya kale ya babi ndombe ngaite. Na sala nini. Lokola ngana yamba mwana oyo na kati na ndako awa. Na sala mabe assassin. Mbongo na ngai aimé pungu les jeunes patro. Na Angola tindi $50. Alobi na mama mo seka mikolo mo sa na Angola je biete. Tala mo mbongo na tindi keno ko jongo na masimanimba. E para bango. Na kepe ko mbongo na ye nango. Moto ayala ki ezaki ye. Yopo yala ki mu. Tango na biso. Olobi na ngoto bi mama. Mbongo ya lite batela mbongo Tala lelo yo. Aji mbongo. Ngo ina comprendre ete de poser monter de fois no kota ko zwa na ndaka bimana ngo libana. Beau frère Zom sala série. Oui, kota. Oui. Oh. Bongo yo koti yo mo sang pesa batu mbota le jeu le ngano kangi. Mama amna tikali ba. Est-ce que ça la bon vraiment? Maman m'a expliqué manga mnyo sa ko mwana yengate. Alingi ninga na ngoite mama na ne ko loba ne Kongolo yo, yekira ba pile. Na ash na yo. Na ash na wo bete so ngwa. Ngoinde na. Ndonga no moi j'aime ngoi, ndonga no photos me comprendre moi j'aime ngoi. Fatu ne me comprend pas na mi dina sa. Malembe pe ya ya. Yekira ba pile. Ya mungu. Il a pile wapi? Ba pile ndeni. Yes moi. Oh, malembe. Bof. Yekila ba pile. Ya mude, iki. Mwana kasi, mwana li ya petit ya sœur na ngai. Allez, explique-moi un peu, eza nini mukani? Na âge na yo komi na posa ya mibali. On se koksa kaka 17 ans. Imenete. Okomo linga mibali. Mais ozo kusanga soni te mama.
nalinga autant à classe na yo sala étude na yo soki moyen ngana memo na poto keza na ko memo na poto ko continuer ba étude no na poto tala lokola ba ado Jabiri tuba mwana vie na nga Ali Jabiri atanga ki ba classe na lelo za na poto azo ko se retrouver hein oh nous salinga sala zo sala non tati comment non pardon s'il te plaît ok maman la bien autant oh mais je vais États-Unis ya modé comment on peut boy maman le maki na ke pas tanto kando na okende na mati alinga soka nziminga na linga ngoi na okende pa imate na okende États-Unis na okende Maroc na okende tele mana ya ke tu boss popi ya modé ke non na chambre donc bana hôtel modé oh mukanya mais ya zo na ndoto adila ya lelo nga mona sa charger na biso mibale ya tika place je vais te remonter avec la abayina ya Christine la robi mon pese ko na honte nani ya moi c'est wa muneno bayina moi si ali apesi mon moi c'est na rien à bord apesi mon so lo la zemi ko kite za $50 et on pisi ke ba c'est mon wa ban tumba champi nani atonga nano boye nani badilio nani badilio pona ningo zera kama mimi monserani e badilio pona nani boye abaji to za batu ali banda kolinga ko ba blom sina na satimate ya ali banda ali ndenge ni yaki ndenge ni ah munene bo mo so mundu to kana la so yaka nani wapiye c'est OK wapiye yo oh yo moi ça va perdre yo perdre na ko maman ça c'est quoi yo moini Basile ta pesa ngambo na kile mboko yo batila ko pesa ngongo nini batila maman ajoba boye pesa na ko ko na pesa respect oza ba chef vuli na pio respect nadi na chef vuli oza ba chef vuli ala matama na ta kandi ko lobi chef vuli yo tali chef ta pri maman yo ko zonga nzumbu maman yo ka te batila pesa ngongo ni na ba chef vuli na ngamo yo na ba chef ta pri allez viens t'asseoir ici viens bébé viens donc si quand tu parles de l'amour toi tu connais l'amour 17 ans que tu as moi j'aime Ngoyi ma chérie ozanga kanina ndako maman non salelo nyonso qu'est-ce qui te prend moi j'aime Ngoyi moi là ça m'est égal moi j'aime Ngoyi tikelanga temps solo la maman pour traumatiser moi-même tande na toki ata poto en Afrique na ebike bana kutu ba kuma makamona ba nini peut-être chose na poto nga pour bana poto baza réveiller déjà mais en Afrique vraiment mon ba série botika bana batala hein totonga toyo koza ngai mama mukolela nga mona benga na téléphone biso ko yo yebisa mama oyebisi ete oyebisi nga zo benga ko lipindi na États-Unis o bengi même pas mozo koza nga moi donne-moi le temps chérie donne-moi maman tranquillise-toi toswana maman mais yebake avenir eza molai otana mwana mokie comme ikoti na mamba bolingo to yebite maman nanga hein tranquillise-toi toswa to mekoswana maman mais il m'a fait toi linga ko linga kaka bola mona yo est-ce que maman vraiment kaka bola mona nous wana basi ngati ko bana Ngoyi kana Ngoyi uzo wela nini nzoto maman merde quand moi la bébité mama bimi sambongo mama yo kana omoni mbongo na ngai eme pungwa tindeli na mbongo ye moto ati yango mwana na yo tika biloko aboye oyo eza baprise de finition mosiko okobama mwana ye okoboma nini etiaki
na mokundu na yo oyo kenda kojwa sikoy natala mbongo mongo ya lite namona oyo yango bato mosusu bataka nécessaire ata lumbalumba elekini elongi ata na sese abisinga bi mama ndenge yali wana nakuti mwasi ateli banda kuna oyi nani azali nani mwasi na ye ali mwasi na ye pe ndenge dadi atela temi mwasi na ye mwasi na sibara sikoy mbongo oyo olobaki bungaki wana moto akamataki yango ezali ye moto azwi apesi mwasi na ye mpo balongola zemi baokende koboma na mbongo na ngai mama makambo zoli bozongo wapi papa yakanga na solola nayo awa naosilana naye awa no nakosilana naye apesanga $50 na ngai $50 na ngai ya mawa $50 na ngai naleli mingi mpo na nzango $50 na ngai yo chikoete na mopati motema ekosuwa ngai mpona kolelaka yo ligojeni ye kase kabongo viki bukulu nzoto ekolenga ngai mpona kobanzaka yo metre ligo ye ekasongo mwa ya miso na ezokanga banzela na ngai paske makila na ngai ezala kati ya nzoto na yo yo na ndeko na ngai makila na bino ezoganga mpa na ngai nzela na ngai efungwama te so bino boolela ere nyonso osenga eloko mibale oswat olingi na yo ozwa yo nakende na otokontinue bolingo na biso place ngai nazali oswat olinga na jumelle na ngai oh nini Herman nini tu me manques. Ça Kenda ici là. Tu veux l'histoire, tu changer histoire, tu changer page. Attends, il Souvent elle chantait et me disait que rien ne pouvait nous séparer, moi et elle. Mais aujourd'hui, c'est la mort qui nous a séparés. Je ne sais pas quoi faire, chérie. Voilà, on l'a Roméo Juliette, Herman. Je n'ai plus de force. Vous en sens tellement beau ça. Sans blague. Dans ce sens, on Roméo Juliette, Herman, Nani Kasongo, Nanani, Namasing. Ils ont un sens tellement beau ça. Et comme il en a dit, il va bêtiser avec vous comme il en a dit. Kambouya, regarde comme il est beau. Kambouya. Kambouya, au moins toi tu peux me comprendre. Si tout le monde ne me comprend pas, au moins toi tu peux me comprendre, Kambouya. C'est tout le monde qui ne me comprend pas. Maman ne me comprend pas. Toutes mes soeurs ne me comprennent pas, toutes mes cousines.
Kabouille au moins toi. Oudia ne me comprend pas. Fatou ne me comprend pas. Kabouya Masaka ne me comprend pas. Moukedi ne me comprend pas. Audi Moukiri n'a pas rien à comprendre un gâté. Calme-toi. Nani. Oh, qui peut me comprendre? Ah, tranquille-toi d'abord, c'est toi. Mademoiselle, est-ce que tu peux comprendre que je suis amoureuse? Tu es amoureuse en quoi ça? L'autre dans yo, l'oba bien. Yep ça n'a rien à voir. J'aime Ngoyi. Est-ce que tu comprends que je suis amoureuse? Yoka yep ça. Ozana no mwana muke. Qui me comprend? Yoka. Coco. Na ajoyo, Coco bandi tension ma belle. Tu peux dégager. Tu viens, Soko belle ko sala passe na ya. Ngana zo sala musala meme. Kolela le souci. Ma chérie. Yoko zana mama. Maman. Mama mutu ayebaka posa mwana. Liso na yo moko mama mikolo nyoto yebisaka ngai. Solo ngana mukana bien, mama. Yebisaka nga mukanya zaka liso na yo moko. Mama. Mukanya. Maman, tu peux parler avec moi? Ne pense pas que ma mise na yo, ils ont pris ça bien sengo. Maman mon côté. Après ça moi na enyo kana place à miss. Ma chérie. Oui, bah, cause a raison de vivre là. Tu le sais? Bébé, osa nyonso oyo na kokoza nango na mokili. Te voir pleurer comme ça, moi ça me fait mal. Tu veux me tuer? On sait que la maman n'a pas la place na yo. Bébé, nali na pesa yo pasité. Ce que je veux de toi nalingi osa la bien. Je te protège mon bébé. Nous allons protéger yo. Les hommes sont méchants. Écoute-moi. Je sais ce que tu sens, je le sais, je suis une fille comme toi. Mais ce que je peux te dire, maman, nako lingate oyo ekomela kinga maman na yo. Comme elle appelle le bébé nangai. Écoute, arrête d'abord de pleurer. Je veux pas qu'un individu pour il va ngala nyoka bipona yo. Yo za makila nanga, je mon sang. Tu m'as cher, tu tout. Toi là za mutu mutu. Oh limbo le quoi ngate bébé, arrête s'il te plaît, arrête, ne fais pas ça. Je t'aime bébé. Est-ce que tu peux m'aimer aussi comme ta maman t'aime? Moi bébé, ne me fais pas ça, je te garde, je te protège. Non mais Mosengo, tu sais, toi tu es mon ami, hein? Tu es mon ami d'enfance et puis tu es plus qu'un frère, je te jure. C'est-à-dire que Mambo Naomona, Oezoko Melanga, j'ai appelé Nestlé Kankou qui est en Allemagne, Cynthia la Queen aussi qui est à Dallas. J'ai essayé de expliquer parce que Baba Mina Bisoto Banana, bien que Nestlé a été en Allemagne, la Queen Cynthia est à Dallas. Tata, Naomona Masengo Milan. Et ça, il y a 3 fois au Masengo Milan. Je suis dans la zone yo et puis c'est déjà 3 fois mais c'est moi mais l'autre même pas remettre dans le hein. Tu te rappelles les jours où tu vas dans le salon? Tu as TV là qui n'a surtout qui na monnaie na TV. C'est que moi je voyais à la télévision, c'était pas la diffusion même non. Moi je voyais ma scène na télé. Et tu sais ce qu'elle me demande? Ma scène me demande il y a Bimana Bintou. Mais c'est pas vrai. Bintou, sa jumelle. Sa jumelle. Yeah, parce que nazo comprendre que Olotié, Azobimela yo, Obimana jumelle naïe. C'est dû à quoi? Excuse-moi de t'avoir caché ça, mais bon.
vrai ça. Mon cher, c'est démoniaque. Hein? Pasteur, hein? Oui, ma conséquence, ma retour, ma camboana. Et voilà, yo mon ligaso bimela yo. Tu vas crier pour moi. Sur moi pourquoi? Non, mais mon Sengo, pourquoi tu vas crier sur moi? Mais on est tous chrétiens. On est chrétiens, mais moi je l'ai fait, c'était par amour. Par amour? Oui, c'était par amour. Il y a aussi vu ma conséquence. Mon Sengo, est-ce que tu peux comprendre que moi et ma Sengo, on s'aimait pour de vrai? N'importe quoi. Yo, me demande ma bolingo, na kishasa lelo, to na mon kilo lelo. Hein? Ce que ça peut être dans Zagindoki. Yo évite que nous conseillons ça makila, to komela makila ya mutu, évite que ça la conséquence est belle. Mais mon Sengo, tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Parce que là, moi, je ne comprends plus rien. Ma soeur qui sort chaque jour. Elle me demande de prendre sa soeur en mariage. Qu'est-ce que moi je vais faire? Mon ami, tu es mon frère. Je suis jeune garçon, mais elle était ma fiancée, mon frère. Tu sais bien que si c'était pas la mort, est-ce que moi j'allais accepter? Pardon, s'il te plaît, tu vas la place de tu veux me faire quoi? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Ça, ma belle. Je l'aime. Non, je l'aime. Je l'aime, sérieux. Je ne sais pas quoi faire parce que je dois obéir. C'est ce qu'on s'était dit, moi et elle. On s'était dit que jamais ton Kabona. Chérie, je vais le faire. Sérieux? Mon cher, sincèrement, mon impact du sang, c'est démoniaque. Et c'est loco et moto, et c'est déconseillé. Pasteur va dire à Bissongo, donc, c'est pas bien ça qui te côté le salut. On a encouragé, on a hâte de salut. Si j'avais fait ça, c'était par amour. Il y a par amour, tu peux par amour. Mon sœur, je vais faire quoi même? Parce que c'est une personne invisible qui me demande de faire des choses que je ne peux pas. Il faut na bintu. Voilà le problème. Au nom de l'amour, je vais le faire. Au nom de l'amour, tu vas le faire? Oui. Pour négocier, show business Simba Monde, vivra, verra. Retrouver sous ma vie. Enfin, ma préférée. Olingonarai. C'est que Nazana toujours pour nous rendre heureuse. Parce que pour rendre très heureuse. Enfin, yo comme ça à mobile solo. Tu sais. Maintenant matin à la vie sont vraiment. Elle passe à la coupe, je me disais non, mais moi j'ai compris qu'il n'y a pas de beau sana. Tu es vraiment. Je t'aime, je monte même le mon chéri. Na loulio force na chemise. Merci bébé. Tu n'as pas dit merci. Merci chéri. Faut pas ça merci na casse d'or pomme verte na Paris. Ah non non franchement ma chérie, lelo vraiment nane c'est vraiment ya vie na banda na bota mana na zoti. Tu n'as quoi? L'horaire na vandi. Nathalie Kamenga en Suisse. Ben on tinde là ba blue bon moi na ba cadeau pour l'anniversaire na. Ah bon? Oui. Déjà, oui maintenant. Surprise. Mais rappelle non mais moi c'est pas nao. Avato kende. Secret za la liso tata na bina sango secret. Avato kende. Ça va. Jésus, tu vas bien? Oh, en tout cas, on plus signé que tu as raison. Maman. On dit qu'on a plus signé que tu as raison. Eh, Yanzo. Elle va jalousie.
sona beba na camarade na ngani krecha na seza ka pona ba makambo yo yenzo kusala ka bolingo nzolani opi ko beba na sika pinga ka pona makambo alo bangi bobima na bintu yo oboya soko kusala na bino bolingo nzonu tika makambo te bintu yo bosa ka tu fait pas nzolani nzoni pardon ko lukanga tuti pona bolingo mafu obis mo so audacieux nanda kuna biso ko loba nanga moite nzolani botia libanda ngona kasi atudi la bangi singa kata suba sentiment bébé on sort tu ne peux pas kanga biso ce soir d'accord tu m'as pas fait bien OK epesa yo mayele obenda mwana matolo kwa zokate na yaki awa tokangela kibino boyokite cette fois-ci ezamba la suka pe mali bosoto ya so so to yoki lisusu mama oza mama na betio mingi te parce que na ala respect ba ndebo tika liao eza la mbala suka pe mali bosoto ya suka kwa kango so to ye lisusu ewe bisa mwana ngoi so to swaki ye Papa pilipili ya ngoi tiangai. Papa tiana longa pilipili. Papa pardon. Baluka kuna di. Papa. Bolala. Coucher. Lala. Confond la mystère yo. Kutu na jolota. Ça monsieur Bebaraka. Lala, Lala. Papa. Yo dis sana. L'hôpital. Shundia. L'hôpital. Wapi ojoki wapi? Isikoi. Wapi? Azimusinga. Basalika pe. Na bambulo oyo jote basalika pe. Nani asalika boye? ezeloma boye etungisanga banda mwa quelques semaines naolala te masengo obimelanga hermos elo masengo oyebisanga bintu kata nani oyo eza kuluba wana eza esolo eza ndoto pie makambo ya verité oyo eza kobimisa mwana omonango ndoto mena omonango esu non eza masose mutu soki asi akufi akedi bila akobimela yo ndenge tutila obe ce jour oyo nalalaki ya otelemaki ana na sutuki na bangi na otala ndoni ngai ya naomona lali naosentir présence ya masengo mpe naomona masengo me naokokofungola miso te alobi na sutuki directement namoni message na ezalaki ke soki nalingi aye kozwanga ndenge naolelalela bo oswati nabalana na kasongo omoni base nayibaki ke kokuma ndenge wana soki yo nde motu tielaka ye motima kasongo wana azalaki mobali ya ndeko na yo oncle nani intérêt olinga kasongo na pe na poso olinga kasongo parce que ndo bimana lipasa nanga meloko ekamusanga nga obimelanga chaque fois pe eza te gazo bimelanga no sentir présence na ye oncle na poso eza makanisi bondimelanga eza makanisi tika kolela ndenge wana oncle akoza pe na raison
Mais Bintou, jamais ma soeur peut sauter le quoi bon qui on obima na mobile ni kasongo. C'est impossible et c'est anormal. Hein Bintou? A tout dit là, quand est-ce que on dit makinga ko sala ngona na evatango? Oh! Non, c'est sérieux. Je te dis c'est sérieux. C'est vraiment sérieux. Ngala za mkulu. Putika ukanisa babiloko wana. Makambo wana bino buza ukanisa na biso dubenga okindotila. Iza makambo ya lukuta, iza makanisa uza kukanisa muto oyo bumeseleki mingi siko uza kukanisa ukomi kumona inete aza kuya pembeni na yo. Première fois la mona ki ngo makanisa. Mais deuxième fois là comment sentir présence nae? Et comment comme sérieux? Je ne suis pas à l'aise. Abinanga suya ozala à l'aise jour on ngana olingana na mobali nae. Bintou, on doit voir le pasteur Patrice Pontier là. Parce que makambo eko za sauce ta. C'est normal ça. Tika makambo wana. Pasteur ya odi abino mbongo pamba. Isa ndoto yo za kuloto za kukadisa. Ya ukene ubimila yo wapi. Ngai kutu na lali wana loti mubutu aza kuya achanga premier ministre ya mbuka. Na yibisa kibino. Isa ndoto mambo eso ye iza mambo wana bulungula yango bukene pe ba passer ba kudia bino mbongo ya pamba. Non, papa, non, les a bon côté. Les a bon côté. OK. Qui était important déjà na ebisi bino vraiment pas. Oui, vous quand ça reste ma campagne pas un peu voilà. Petit cas on laissez tourner. Atuele kabande ko ayembaka atanele o alobaka atanele o mokili oyo ekobaluka ayembaka atanele o mabele oyo ekoningana oye oye itindo ya motema bongongo ya dindo bongongo ya saïra botunela kama kwayala mwana mboka. Tu es jolie. Merci. Maman, même c'est où que ça qui toko. En tout cas, la lulio. Mais ne t'en fais pas. Beaucoup de gens ont na vie na yo. Tout à l'heure na outi na deuxième chantier na ngai. Mais na siri sango tikaka ba chamu ba karo libanda. Tana zo bima na zo mitu na ngabi menzambe. Ndako ya mibale, mais moi city. Nanya ko vanda awa déjà na kokisi déjà il a totalisé une affaire 4 maisons sans femme. Oh, quand on a zo prier nzambe yebisinga bine t'en fais pas. Okutana oya yo pe na kuna couleur olinga. Ngalinga mo c'est prier. Maman, tourne un peu. Nenga na bombelo na kokite. Tana zo betolo di solo ya 4 maisons na ngai. Yango yo sala kaka choix. Ouais, non, pour soutenir les bolingo. Au sala kaka choix, il y a maison moko awa et puis c'est fini. Bébé, dis-moi, non on zoma ngana ko soutenir mo yo ko sala te. Na ko son numéro de téléphone? Te yo pesanga. Ngam na ko benga po ngam na luli. Est-ce que yo benga nga? Te na benga. O benga nga? « 089 89 au commis 85 089 033 033 98 98 55 55. Mais comment Modéro. Ok, merci. Bon yo. Nga Efela. Efela. Ah, Efela. Ah bon? Ma pesi oka ndenge yo zali Efela. Ah bon? D'accord, non, bien au cas. Merci. Efela. Waouh. Efela. 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 Yanga nano, toke no pesa nano. Akede sabo yanga yuma. Yanga bo. Nano. Busy sima. Oui, you can only. Fitu na nini? Loba nano te. Aza boss. Oui, bien. Ma concession au Nio. Ah, ngwala. Bando ko yi. Obundika. Omondando ibiso tokota boyo lingise to lekanza. Non, apalo nyonso yi. Je vais respecter les bandits. Combien la monnaie les couilles? Couleur, aspect, mais à ça simple. Petit monde de chance. Ah,
Au fait là, l'amitié nous divise. Babotina yo balingi ngaite. Bango banzambe ase. Petit on a chansard. On dit yo, elle va mourir musoli mon vie. Vie no bébé. Mais yo oye na vitesse ça juste comprendre la chance petit nanga. Faut benga lelo. Na mona ki tozo na so contrôler l'esprit supérieur MZ. Na bosse kala pose balaki. Kanga yi ebongo. Ba obi ko pose l'esprit lo kanga kale. Tango ye envers ye. Atali yo. Au balugeli na moté me fia fakatani atali kaka samba kamba ndobika OK merci comment la démarche ça passe OK il y avait Tito Toba Yuma Je rebelle dans mon chéri Nangaïté. Mon frère, j'aime Moukania. N'a trouvé où appuie mon frère. Chéri, tu es où Moukania? N'a trouvé où appuie chéri. Oh mon Dieu. Non, pas tout à la moutouka, la coupe. Pas tout à la j'aime Moukania, mon frère. J'aime Moukania. Non, mon Haïti, mon frère. Non, mon Haïti. Fin du monde. Et donc, c'est facile à mon c'est ce qui est facile à mon kili. Mais on l'a tout le monde. Moi, c'est quoi, Souki, mon kili. Et Moukania. Mon frère, les matins, sont dans la moukina, on a besoin de mon moukania. Midi, soir. Maintenant, mon a été chéri, tu es où? Là où tu es, chéri. J'ai besoin de toi, s'il te plaît. Chéri, lui, mon Lisa. Pourquoi mon frère, ça passe à moi, sinon il a mingi. Donc, quand il commis, il a pas mon frère. Non, ça m'a beauté, on va dans les là. Toi, dans les là, quoi, semble la vie sur toi. C'est d'abord comme ça. J'ai besoin de moukania. Est-ce que tu me comprends? Mon frère, j'ai besoin de moukania. Tu l'aimes Moukania. Tu l'aimes beaucoup. Moi, c'est Nayo. Espoir et finalement, mon frère. Pardon, putain. Ça m'a beauté, pardon, putain. Motema ebosuwa ngai ona kolelaka yo ligojenie. De ton cœur, si tu cherches un ami, pense à moi. Je ne sais jamais loin de toi. Et même si tout est le nuit, si je dois passer ma vie à te consoler, je serai là. Je ne sais jamais loin de toi. Mokanya, yo muninga zolela zoyemba vraiment uvoina yo zofungula pembo mami. Pamba isiana izanini ngoma ndosula vraiment. Mais soko nini ngana zoleka ngana kaileka. Naleka. Mokanya. Tika kolela mama, hein? Ulingwa ngweni yokola yobo iti wapi mwana ngayi. Koko, likamnina ngoyisila kate Mokanya. Hein? Osano pena no mwana muke. Ulingwa ngweni yokola iti yoko koka na 50 na banzo kuzala te kukufa. Pamba tesa musala. Oh. Sana pesa za rapori pa yema. Bakangiri bino porti. Porti yango yako kangama. Mtala. Mokanya. Ayana mai. Ah, Mokanya. Ngoi. Ah? Yango alisa yo nini vraiment. Ah, zana yebsa mama na yo yemo kwa ya. Songi songi. Kabuya, j'aime Ngoi. Kabuya, Ngoi. Mukanya, pardon. Kabuya, Ngoi nangai. Mukanya. Est-ce que ibaki mafa tolingi yo? Tana ba miki mukanya lika mama mubali. Ne mintu soki ubali sikoso passe yeli monte ke mafa to kam to souffrir. Mukanya yo ka conseil ko pardon. Kabuya. Kabuya, comprends-moi. Nalinga Ngoi. Est-ce que Kabuya yoka, est-ce que quoi yebake Ngoi alakisa bolingo? Kabuya yoka ngai. Fato comprendre ngate. Ebite, abenga prophète Juno célèbre prière pour ndima bolingo. Yangana Ngoi. Mukanya, pardon yoka. Kabuya. Namoni mama oyoka ngate. Nabi nakomila ta. Nakomate ale Marc. Kalengai na Johannesburg. Abisinga maman oyoka, maman comprend. Kana ils sont normal, franchement. J'aime Ngoi. J'aime Ngoi. Pardon.
mokane yokanga nanu ko eza nini yango Ntambo ya Jamgoyi. Il est mon maître d'amour, Ngoyi, je t'aime. Je t'aime. Il ose m'apporter ce qu'il me fallait. Quand tu n'étais pas là, mon cher. C'est un amour. Il est tendre et attentionné. Il met dans tout. C'est qu'avec lui, je savais. C'est un amour. Il a tout pour me faire rêver. Il met dans tout. Mais plus qu'il me fallait. Bébé, la page, il faut tourner. Je ne peux plus reculer, tu sais. Hervé Nabiso. Nalembi makamba mwana oyo, je te dis mon frère na komi na suka. Na oyebisa yo na sola ke ona rashu pandaski na yebisi ye. Na solo lina bibi tu seku ameki ko pesa nga conseil mais nazo sala nyoso na lobi na mwana ndenge mama lobaka na mwana azo yoka te na ebite so mwana ko moka ntanga na komi koko soki pe ndenge nini yango mwana 17 ans vraiment papa na ngai na yebite yango wana na bande ko raisonner na meka ko tinde na poto pa la merveille mon koko petit na nga waza kuna na France ameka na ko vanda na ye mais mwana lingi kutata makamba voyage te jour wana na passer la merveille na bibo so na mon koko. Maman, moi je veux pas aller en Europe. Maman, moi c'est si donc je ne sais pas quoi faire. D'accord, venons rapport. Nazo rapport yaya. Maman, attends à comprendre vraiment. Olimbi sangai. On libérer Juliette. On denga zawana. Kaka kolela ngoi na ye. Kaka kolela ngoi na ye. Maman. Denga na yobaka na yo mikolo nyonso tu. Ngande mutu na boko libini. Yo poza kana ba caprice na yo ya yo kutu tamu susu ezalaka mwa makasi koleka mais ndenge to lobake to bota ka bana mais to bota ka mitema te papa mama to bana nanu papa na nina etuka maloba bisatu papa matasiala obeta tolo mama ngana bota na mwana nga Lil Kim na poto na mwana nga Charlie Malula na poto. Papa, ndenge yo boti bana na yo wana Lil Kim na Charlie Malula. Est-ce que na âge de 17 ans, okoki ko permettre bana na yo ba ko ba kolinga po bango baza ba Juliette ndenge oto benga? Tu me crois pas pourquoi Bintou? Parce que j'ai un peu des doutes. Non, il ne faut pas avoir des doutes. Je t'aime pour de vrai. Et cet amour, je ne vais qu'obéir à une personne qui était chère pour moi et pour toi, si tu le sais très bien. Donc tu m'aimes parce qu'elle ne connaît pas. Oui, c'est parmi aussi les choses qui ont fait que je t'aime. T'es kobanga tes chéris. Même toi aussi, tu oses obéir. Tu m'as dit ça, non? Oui, mais... Chut, écoute, Bintou, dis-moi que tu m'aimes. C'est l'essentiel, c'est ce que je cherche. Maman, les alliés, ça dépend. Moni, éducation ya kala, na ya lelo, eza différent. Nazo yebate, soko pezo wuti la na ba vaccin, bazo zula na hôpital, nazo yebate. Na mwana ya âge de 17 ans, bien sûr. Mais ce que mi kolonyon surtout kolela na kolela mama, solution to zoate. Ngande nazo senga na kombo na ngai. Yo luka mwana mubali wana, soko poko luka ye. Arrête s'il te plaît, papa Matasela. C'est pas dit que le quoi na fandi sur la qui se le monde sans basotis. Eh papa. Papa Matasela, zela bana na yo, oyo bakobota bakoko na ba koko ba botelo otika babalinga bana na 17 ans. C'est quoi ça? Momo ya mutu ndeto ba. Papa boni boyeko, boni boyeko la basali la bango baba novelas, basali la bango banini do bana nyosa bakomika mituli kolo. Oya ngana kozongise kana nzela. Kwaza yanga. Boyipite. C'est qu'on a le banani, no boy na yoka. Papa Matasela, mi pesa respect ko papa. Boyipite. Beaucoup de gens et l'autre n'y a vraiment et comme là pourquoi maman tu vois que oui vous avez la raison mais bah façon où comme qu'on serré en tout cas non comprendre mon thé moi c'est dans un bon donc on serré bon les faits toujours serré aux autres tinde les sous na à ça la maman les autres personnes vous mais au 26 mois au solo linaye au solo na moi
Bananga na yeba. Osoliata manga, on a mon jeune fille baliata ya. Oye batata et bandelia une semaine so ça la ndeni. Avec les Vandanya, yo yebi passe ngana mona na zemi ya mwana. Wali boma wa courageuse. Bible lobi parent aza nzambe ya se ya mwana. Tant que ngana kozala nzambe ya se ya mwana nga na komeme kaka ndenge nzamba mema biso na. Tu la fermes. Non, c'est tu la fermes. Fais ta vie, tika vie ya mwana nga, OK? Eza mbasuko zo dasa lo balanga. Yo bi mibali. Yo bi mibali, mibali yo bi comportement mibali. Yo pena yo za no ko expliquer nga mibali. Mibali baba ndoki ba mitema mabe. Tala so lo ne komeliote ko linga rate olongola lipoti na liso muninga. Keba. Bande de profiteurs, bien bino nyoso. Bata intérêt, eza mbasuka so na mwana ngolo. Pardon maman na pisi na ka conseil. Yo na conseil ko pesa mu. Yo mo no vena stima mu to ane loko ko pesa bana. Boité peu pardon. On est pas au baby ça mon comme ça moi ram tout passe ka yo moko. Baby c'est éducation mon. Ce montant là yo. Tes yeux me prouvent que tu m'aimes. Je t'aime. Et alors, pourquoi tu veux pleurer? Tu veux me dire que tu vas souffrir, Naboningananga? Oui. Tu vas pas souffrir. Faut souffrir. Je Parce t'aime. qu'on Je t'aime. Je t'aime. Ne parle pas trop, je t'aime. Je t'aime, cher. Je t'aime. Sois sûr que ça va aller. Matilo Kondo, Alain Gisora. Regarde, je vais faire ça aussi ici. Oui. Papa to luka Mukanya. Asa pembe boy. Mukanya? Oui. Bongo yonan. Comment nanga ngoi? Kombo nongo? Oui. Oh, Romeo. Juliette, Ricota. Bokota na bino. Soyez le bienvenu. Merci. Ok. Soyez le bienvenu. Mukandi! Oui. Benga muninga na limoya. Masanga! Oui, Ozoya. Yaka. Musana ngo beba fute la kabino nanu na mona. L'exercice na ngote. Ni. Hein? Komone bana mbalo. Soko miko noto mama fingi la kabiso agange la kabiso. Likolwa bana mibali yo. Ngoya ngoye. Oh, oyo moni atango soko. Esengoy. Ah bon. Soyez le Monsieur, calme, monsieur Olgan. Eza mari et Pérou. Pourquoi mon katela ngai so no benga yo no yamba te fotika non bonam. On doit comprendre nazo batema mbuki ki mariage non na balate mais nazo tala ndeni oui bi mo no solo no tele bi na zaina ndako parce que no sona mama ni mbenza benga na Paris alobi na nga Pérou nazo calculer na sala ngonde tant uzo insister wana ngote ko bebi sa copie ngwana mbongo nazo akuna ya ona pesa ka il faut comprendre appel au musuma kesi siko ngala ndako dia ba komo remarque ko lala o ko sanda onalia lisuti ata yo monopi nana zemi nana retaka 3 mois déjà bibilo bizeti mso mo sala zemi ya kina lelo na Congo na loba bino bosango na nko yo soko le madesu ndio ndo le madesu ndako isala ni il faut le lomo ya prestige pour ça que maman na keno moi ça zema zo respecter ba manga ngai est-ce que yo dio mema zemi o mema zemi pour no bisanga que faut lia blo prestige je bizemi nde sala akopesa on vend hamburger double hamburger
hamburger osenga wana est-ce que oyeba hamburger ekutaka combien ntango nakenda kuna na soma wana barestaurant ekutaka combien na bapatisserie problème oyo toyelaki apesa yango te siko oloba na oni piero mpo na zeme oloba nini nabi nga na boya yango te okemakisila nga nalobi ke zeme eza ya ngai oyo naosala eza nini okali na beta balansi moko nazwa mbongo na kozwala eza mpo na pesa yo na ndimi yango nalobi nazoluka mbongo na pesa yo asozo comprendre ke nga ndimi ke zeme eza ya ngai epi nalala kolamuka zeme ezobakutama ça va faire pour les bacs batelemi bazosolola bobene comme qu'est-ce que ça va monsieur qu'est-ce qui se passe tuna mutate mbiso faux petit oni baba soda presque plein l'autre là kama bato temane kama c'est quoi quand tu me dis kama c'est quoi ya quand tu dis ya moi je connais pas on sait même pourquoi oye bien on peut ça makanda moi c'est pas aussi on peut ça makanda et puis pour aller malade dans le bac oh termine moi si mon balnéo oh yo tu vois qu'est-ce là banana baba oui bien comme ça on oye bien dans tout le bébé monsieur nazana c'est des partakis mon ami sono atanzana bato bani kalma boy boy bango boy bango timba solo bango jusqu'à maintenant solo belo côté c'est vrai biso te makesina yo yebingate relaxez les monsieur boni c'est moi na bête ko tata ba patito na bête ayo abana linganga na lingana ngai yetu makesi opera makanda oyebi opesa ngakana makati nzambe na a partir à lelo na limite tout ça la problème oya azali ngana yebi oyebi ya na sasa ba bête azana ba semina ono zo ba ndemo donc makesi la o mobile na yo zemeza ye bazonga zemina makesina ngabima nayo zela mondo lo babongo yango ezo ngapana eza mano suka mondo amosi nanga so yeba ngota amosi nani yaya na kokote nani ye moni ye ya ngai yende yaya yende leki moi à partir des judo mongolo na mona o termina ita so buto za te ko tsa lo ko tsaka ni kama okeli sai e mbala no suka na yoki asamba otika na ya to tira na yo pe kata magonana na ye paka lo ngona na telma asadi pompachi sadi pompachi kasa za pompachi sadi pompachi lelo na sala na bisadi on nga na sala ya sokole bebele na boka sadi pompachi ata ça combien 10 na compte pas compter la toqué combien 5 oui ndimbe sanga punie yo longwabo yo mosanga maketi ona kosangisanga na ye Manchester ani mobile na ngati ndane bakanga mama bisaka ngana moyibi pona est-ce que eba Pablo no to sombere aozo msango faux petit au pede e mbasuka pede mo ba mwasi maketi na ko salo mabeka nde sabu na ko salo mabe na bo na téléphone elonga nisi longwa mister longwa kolongo akomi ranta bale ça va to beta beta mis yemtande kona pesa nga téléphone nga pesa nga téléphone nga yaozwa mengana tobo na chupa ta zero longwa fojo amba suka bon Herman maman est au courant de tout parce que c'est qu'on avait vu l'autre fois la fois passée je crois que c'est arrivé maintenant presque à sa conclusion. J'avais dit que non, je ne vais pas te voir tout le temps en train de raisonner, de faire des soucis, faire des remords en ma présence dans ma maison, au risque que tu pars très tôt. Tu es encore jeune. Je ne vais pas revenir sur ça. Aujourd'hui, avec Céline Massamba, il avait envoyé l'invitation, on a entamé les démarches, alors prépare-toi pour que nous sommes arrivés à la fin. Je crois l'autre. Pardon? Oui. Pardon? Oui, tu pars le samedi. Je suis mercredi, le samedi, prépare-toi. Non, merci, papa. Il y a Aimé Chinde là, parce que tu vas descendre dans Roissy, la France. Aimé Chinde là, Jenny va signer à Bango aux aéroport. Bayambi après, je crois. Il y a Ozeleka Kuna. Bon, papa de Gaulle mata ba Ozeleka Kuna. Bon, papa c'est papa de Gaulle. Ba Ozeleka parti à Londres.
Merci papa, merci maman. Donc tu seras le bienvenu, hein. En tout cas, Céline Massamba Bijou, regarde donc tout ce qu'il a fait. Papa Céline Massamba. Et puis, merci papa et maman. Merci papa et maman pour ces sacrifices. J'apprécie votre intention, ou attention plutôt à mon égard, mais je trouve que c'est un peu tôt. Et Herman, je ne suis pas du genre blaguer, tu le sais, non? Hein? Papa. Ah, je ne suis pas du genre blaguer. Hein? C'est-à-dire que papa, j'ai autre chose à faire. Voyage, c'est très tôt, donc normalement, on a dit un voyage de la minute. Et le jour où vous avez le papa, on dit mais Herman, tu sais combien on a dépensé? On a dépensé avec qui? Vous avez été là avant de fêter déjà ici. Hein? Tu sais comment j'ai dépensé combien? Herman, tu dois voyager. Mais je t'ai dit que tu dois voyager pour voyager. Herman, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Herman, tu dois voyager. J'ai mis les potences. C'est mon nom. Comment ça va? Moi, je ne rapporte pas de l'argent. Herman, tu as une opportunité. C'est quoi ça? Hein? Tu veux rester là en train de raisonner, on pensera, oh, nous ne montons ça Koufa. Hein? Rester là en train de faire des remords, des soucis, et puis, tu connais le cimetière? Hein? C'est quoi ça? Regarde-moi, parle. Yo, maman, mususu a terminé le ndenge na yake. Omoni là, nga na belle bomate. Na belle bomate nga. C'est à moi. Na belle bomate. Attends d'abord, c'est à moi. Bon, on paye nga bimisa un franc, bimisa 1 franc. Yé. C'est à moi que vous faites tout ça. Où vous voulez, vous faites ça. Hein? Nge. Allô? Bintu. Bintu musaka na ngai. Bintu boni baje, obengeli kasongoni. To musa baje. Oh, tu n'as pas dit yo tu benga kasongo tout à l'heure a mis téléphone à décrocher le bébé. Nandeni depuis que comme bébé na ye. Dimo bengeli nini? Mais tu musa kana ngai. Non, il y a tout à l'heure pas na yo. Mais tu comment ça baje? Tu n'as pas pembe non ngena beton ngomona. Ngana la mobali na la moisité. Comment ça ça baje? Depuis quand kasongo ko benga bébé? Yo on ko misanga nini? On sanga nini? Kasongo nani? Kamba bébé ça baje. C'est mal de faire. Vous savez. Non, non. C'est nous, moi. Madame. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas là. Non, non, si ça monte. Oh, faut arrêter maintenant. Faites tout maintenant. Hein? Eh, dis-nous. La qui ça dans nos téléphones? Yo non. Hey! Di, kokufa ngo bengel bato, kumuzanga kufa ndeye. Arudi ataka mwasi te, ataka mwasi ataka mbari te. Mukwata, mamnyolo bana. Mukwata. Alubi Uzali kukuma. Te. Alubi nini? Alubi ataka mwasi te, ataka mbari. Ataka mbari. Mukwata, mamnyolo bana. Oh, Alubi yango ngala yukite. Mukwata mwa muke? Uzaka nani? Mama yo sana nani boyo yo zaka nani? Mono sana kanda kodia mutu. Yo na pesa makafa kanda yo banaobe. Mama ah, muno ndata mbali. Leo na muna kepo. Alubi ataka mbali. Azo gangira mutu na telefone. Nini? Pardon ko tamza kutuke. Alubi ibandine. Yo. Yukate. Alubi ibandine ni okendo obenga kasongo. Nazaka mwasi te nazaka mbali. Wona ibisine. Ngala yivi. Muto sonne un téléphone. Mono azempidite. Hein? Azempidite. Pamukwata. Matana. Bebe ko solo. Bona yibete. Oyebi Ah. Karam no kono. Mashi. Yo! Hey! Nafanta na mbali na ndakwe. Oh, molo. Nini yo somba? Moli motakote yako. Kamata, iloko yo somba na ndako yango. Kamata, siman sila. Dima. Bakhezo simba ngane nzutu. Ngayo nzoto sibela. Nzoto sibela.
Nganzo tusibela. Yo somo ba kubela ma Joseph. Yo somo ba kubela Joseph. C'est la maman Maria. On y grotte. Grotte. Sparta. Sparta. Omoni makambo osali omoni makambo osali kende kende ya okosika bobeka na ngai sikolo okie wapi okomande bapara na ngai Notre cause est juste tokolonga bese de jugeant ya bopesi biso Tati Fatou pokokanga kamukanya Tati Fatou omoni na vie baréalité ezebele ngai na santé taka peka ndeshi mwana nga azosala devant mes parents te bapapa na ngai bapermetaka ngai à l'époque wana bino boye nano te papa mbatasala ndi mutu ayebi makambo nyonso mpo ye aza papa tobandini kala nabalaka papa na mukanya papa mukanya balanga officiellement libala na commune makambo nyonso or ezalaki bolingo te mais pa na ngai alakisanga bolingo oyo moko na mona te natikala komona ata na ndamona nde baparent nanga bande kolinganga te yenda lingaki ngai donc na mipesaka corps et âme esprit nakendaka mobimba kande mwana nga azosala et après baparent nanga bapermetaka nga na bala papa na mukanya basalaki nyonso tobalani nsima ya liwa ya baparent nanga mwana mobali wana akomelaki ngai nde nyama amenaki nga vie dure alukaki asakapare na biloko nanga ayiba babien oyo baparent nanga batikelaki nga nakabona na bakamarade nanga nyonso mpona mobali wana bamishunga adi canalisation bamarlene kasanga nakabona na bameta pinga bato nyonso oyo bazalaki na entourage nanga mpo nazalaki omona ondire bato wana nyonso bazoya mpo babomela nga libala na ngai natikalaki kaka ngai na ye et ma chérie tu sais quoi mwana mobali wana azalaki démon en personne nzambe ya bolingo asalaki kie nasala effort ayiba oyo ezalaki ya ngai te te baparent nanga batikelaki nga bavoka na ngai bavoka ya baparent na nga babundaki makasi mpo na nga e akendaki prison nde natikalaki na zemi ya mwana na ngai nakolingaka jamais 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 makambo ngai nalekaki nango souffrance oyo ngai nalekaki nango ezonga pa mwana moko et puis mpo na nga les hommes n'existent pas. Oh non. Oui, ça je sais le. Tala, ma chérie, ne pense pas que mobile là sur le bino je t'aime Anisa solo faux et archi faux. Il y a bien peu bazalo. D'être dans le lobby, est-ce qu'on a comprendre? Oui, quand même vous avez raison, mais vous avez pas raison. Tu sais pourquoi? Moi ni moi là, assez lingi nae. Donc au bout de moi na mon bout de mon thématique. Et le mot batinde yo boti mukanya comportement ou yo za nango yango mukanya faza nango non non mon homme toi na destin na so papa mukanya sala bon c'est peut-être des malchance na yo okutena na même les garçons sala mukanya bon tu sais quoi les hommes non 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 José de Londres na Charlie ezalaki ka bongo toke koto succès ka songo asala mwasi ka bongo wani zabango wani mama omoni na no koti na monde wana te ma chérie musko na mwa kinga pe na linga oza mukolo na te omoni façon oyo memela mukanya yo serré wana omona mwana ayo perdre contrôle nda même ko manquer parce que basi to za boso na lingi des choses au pexanga na omona lokwa ndoki yo se les ovandisi mwana solo linaye oye komela yango te ko komela mukanya ko fandisa ko sola na ye oui moi nanga so no permettre linga il faut pesa un exemple lokwa banana takaza la patrona moi c'est pembe hein o ba benga likabo pembe moi c'est sage très intelligente alinga mobali ya solo ayela nga ba mibali lokwa ba alpha bokole ba kiki bokole ba Guillaume Vangi ozo sentir que mobali à se positionner adam mobali moto linga moi c'est intérêt wana d'accord je te comprends bolingo eza mbongo te et contre les hommes qui garçon alinga kino ya solo à respecter et c'est juste
mais alinga mobali mukanya maman je vais te parler. Donc tu sois là quand tu vas le poser à propos na yo. Non qui souci na yo, vous avez prisonnier dans la tête. Tu es ma fille. OK. Moi na la beauté mon bébé la ngai. On fait ceci. Nazo accordé aux libertés na yo car ane tanti blandi moda a sengeli yo. Hein? Na tanti Rosette Pams na Londres le bité tika mwana za. Tanti Rosette Pams. Boko kana na bataille na bino. Albi ya tika mwana za la libre. Et maintenant liberté wana eza na condition moko. Plus jamais na mwana mobali wana. C'est qui encore le nom? Ngoy. Yété. OK? Yé aza profiteur. Bazaka bamoni bayebi ke mama na yo aza na mbongo. Bazoluka basa nini ba escroquer. Soko ye na mobali ya solo uza mwasi okolinga. Mais mobali wana faza déjà na mbongo. Na lingi na ngamba mibali ya pambala te oya ya fulu ale Thomson na kwanga aya osisi la passe na ndako na non. Moninga nazwa ki ba parents nga batikela kinga ngapi na otikela yo. Yo, il faut tikela ngo pe muntu oyo abakisi un plus na oyo za nango. OK? Dika la bano biso bébé. Moni siko kinga za mutu kutate. Moni boutique na yo. Iza ngati. Iza yo. Po oyo nyoso za nga iza yo. Leka baloba na bolingo 1 plus est égal à égal 1. Chérie ne s'appelle makasi. Non, na beti baku na zelo. Non, ils ont destin. Yo kasi na tambola boy na kutana na basité. Pourquoi kayo? Chérie na bien. Comme ça na teke, boutique ko na. Pondi magana ko tiko pour na sani. Na peso déjà 10 sandales 40 pour nous bien. Mais comment? Ne dis pas ce que je solo. Mais quoi? Moni c'est pas ton il va au choix. Ouais, rouge peut-être. Pour les noms c'est ça. Rouge. Oui. Ou va rouge c'est belé net ce qui oyo. Oyo. Oui, mais c'est que déjà pour les noms c'est ça. Oui, mais yo vous allez comment? Quel vous allez comment ni ko kaoti? Mais la boutique va numéro za belé. Ouais, mutote kakawa. Bonga na kanilo ni dimanche boye. Il y a une c'est que maman nous a responsabilité nous sommes ba numéro nyonso nous sommes ba sac ba couleur au moins normalement c'est au sommet des sacs boy des sandales boy faut savoir on a sac moko pour qu'il est bien normalement nyonso zo lo ba wana ezali lelo za dimanche akanga ka ba bloco ni na valise ayaka penza tinga mona yaka on a ko se distraire parce que nezati nazala ngapi mobali ya mubulu te ko mela masanga te azi mobala sérieux na tonga banda kuna ngana vanda na kimia voilà pourquoi on a benga kio papa nanyo yo kombo na bosi bolembi na ndako papa mbatasi ala mama ba misusu ala banani bazata magenya sisi bata sécurité bazawa bakomba ya fufu yope papa zanga kimia papa mbatasi kidwaye no kana bana wala bengi na papa. Oh. Nani? Mukandi? Oui. Maman Zobana Beno. Olingi mobali ya solo, maman passe peli, ça va? Je t'accorde ta liberté, OK? Merci maman. Papa. Bango yo maman. Oui, yako papa. Nga maman na zaka na ndalo. Bango mtu batela baka na porte. Tangu nyoso donga na zo samba ngana lingine mkaito. Bango mbazala na porte na yiri tso. Papa matasia. Ota wanozo kakiwa na bikula ba kisiba makabulu ya kutwana kaswana kana bango. Na yebi sa kyo chakisi yo kakite. Nazo kia kite. Oh, ozo lamba biloko biso tozo lia na bakota na maboko. Kosokora bilamba na sokolo ya mokise. Na lobi boye. Bon. Boyebi punition na pesa ki. Nasi batolier pa bato. Odia sololi nanga. Na solola ki pe na bibish to seku ya lido makanda. Balobi nanga na yo kila mwana mawa. Na longoli punition wana. Donc, botika ye libre. OK? Atambola na ye. Mais R eza R. Na lingi te kenga na ye 20h. Ye na koti te. Mais au moins na journée, à koki otambola na ye. Asa sous na punition te. Merci maman. Merci vraiment. Na sepeli ngai pe. Omoni mutu fotika ye na liberté.
kolelalela mikolo nyonso tomona te tolingaki tozanga po bana misusu omona motema mokuse mona azwi esinga misali nini diyembiki mama ali foti wana nio tokoya ekokitela biso me ndenge otikili ya liberté asi akoli ye moko akoyeba mabe na ye mutu asi akoli na ye merci mama ntuka akongo na ngai na se na baninga na ngai po banaki mpe kozwa bacorruption abimaka mona azongaka 23h Papa Mbatasela. Mama. Oseki na minu. Te nazoseka te na. Natungi oseki na minu. Mai se sopani nango. Mai se sopani. Sopani yom to sopiango. Lembisanga mama pa. Papa, Zamkolo. Maman, je te promets. Tu me promets. Ça ne va plus se refaire, maman. Na yo comme okutute. Na promettre yo na kotika yo kimia ce qui ndenge yo pour promettre ngake okomona gizutu mwana mobali wana te ce qui musenzi utaka so commune nini ngo na yebi ata ba parents na été. Mwana ya enfant moko bata e bana basingo. Vas-y. Izalande boy, maman na mwana. Osoli na kimia maman pesili. Quel artiste. Azo fan. Na éviter boto mutu pati Yena zo mutu pasi. Ola na mokilo ndire za kamabe. Ya mo yango bona bata malamba kufa zo kibata mabe batika la. Akina ba nazo la kisabino vi. Mais kipeda ngo ya yenda mabona ya bimisa mutamalunga te. Ma ouais. Azana ekika ba kopi na oyena. Ba kopi ya oui. Ah, que ça, oui. S'il te plaît, la comptabilité. Ah, c'est trop. Non, quoi, obligé. Non, c'est ici, non, pour comptabilité, obligé. Non, non, c'est pas. C'est pas cher. Ah, voilà. Bébé, tout la passer. La boue, tout met dans la maquina. Et tout la passer. Voilà, Vieux! Vieux! Oh, Terry, oh, Bobide. Combien on a? Nous autres, on a Kanda Boy. Non, la monnaie est M. Bon, si vous avez les 5, vous allez faire ça. Les 5? Ouais, les 5. Bonjour madame. Oui. Oui, ça va 5. Moi, je suis 5. Et ça va arrivage à l'élo? Papa, il faut même arrivage au là-bas. Arrivage, je cause à la calamela mesa kitoko. Oui. Arrivage, je cause à la paix à l'élo, mais la mesa madame té. Ah, c'est bon. Na oyande pour na oyo, oyo, ça va. Oya. Mais na oyande na peso 20. Ouais, chérie. Mon frère, excusez-moi. Dans les numéros, c'est un peu minuscule. Dans la salle, il y a une musique, Merci. Na oya. Oui. Na oya, t'as la haut, on a body. Je regarde, ils ont continué la boutique à cause de prier. Oh meurtre. Mais comment? Ok. La bise, la coquille pour ça. Et la coquille déjà pour que. Non, tu es dans le bout. Il y a une seule bongo. Viens, basengle pesate. Tu la moni babodi ka basengle zate. Papa non silka. Non silka. Vous parlez déjà que tu vas arriver de ce que tu as. Excusez, mais tu m'excuser. C'est quoi? Merci. Vas-y. Kiana zakande. Les gens ont joué une gilet à Kukumate. On a joué à pêcher. Barasimawa nande na usala. Ça va. Merci. La ligne na bino izanga mbongo wana bokene kubenga ngana kene kulegisa tango motano. Yebe, atudile yaga na lwa. Okay, you please. Na 8 ans yango faut tika na sala ngai. Usala ni. Na mama usala. Yeza kumona charge usala ngote.
uza kuvimba na ngula masango ya bwambana wala uyebi yango uza kuseka soki umiyeba ko nga kuseka te uyebi masango wala ya bwambana oui nayebi yango ilo ngala bingiri yawa ngala za mkulu bananga na fwandi na yawa nanu te na moni uyewo noko na ye na ya kupresente yo tala oyo yanga pi ye bande tufanda iloko moko te kaka kudia soki udi ulali ulamuki udi ulali oyo tikala nango kaka yango wana yo mwana ozo mobala malunga na kino eza facile facile te oncle na mukolo avant de présenter au Moutou, il faut que ça sérieux. Je ne peux pas seulement venir présenter au Moutou, il n'est pas sérieux, il n'est présenter et après qu'on présente au monde qui est sous-tébi sans ce qu'on a. Tant que vous allez m'habiller, il y a pour bilo bacher le coup bagarre tant que vous allez m'battre, vous savez l'angani, vous pêchez l'angani. Oncle, ils ont monté. T'inquiète pas, bientôt au monde a mobile nanga. Oh ya, parce qu'il y a qui vraiment na recherche, maintenant je vais trouver où à quoi partir na final. Ngana sana kusana moni. Ouais, t'inquiète pas oncle. On va baga, isengo ya noko adi amongo edibala. Noko atazana na ilogo teme, tango ya dibala noko akuma kala. Oncle, tu es tout pour nous. Donc il faut à l'aise. Patikana na bino. C'est le yeba. Oncle, non nasi sana kwa nasi sana msala nasi. Uelenga bandeko ayembaka atanele o. Alobaka atanele romoki. Non. Ni transport moi ça yo. Non il y a pas taxi pas transport ndam. Naibisa ko soit na retard zwaka moto express na futa. Tu as des bons copains t'habites en colo bala mna to betanga ka nyos. Bitu wana ole la kwani. Baibisa nga so moi so le la c'est ka set dia mabe. Donc papa hier je parlais il y a Aujourd'hui, tu es au téléphone, mis sur dans le téléphone. Hein? C'est pas du tout pour lui, tu ne le sais pas? Je m'excuse, papa. Papa, hier je parlais sur WhatsApp avec une amie en Allemagne, Nestlé Kanko. Elle est en Allemagne. Après quelques temps, elle me dit que c'est comme si nous sommes de la même famille avec maman Nimbenza. Maman Nimbenza qui demande mon panacée. Mon panacée. Nimbenza, c'est ma cousine à moi. Ouais. Elle m'a dit qu'elle a 3 filles. Annie, plutôt Afi, Sandrine et Nono. C'est ta famille. Hein? Annie, quand moi j'ai commencé le travail à Naseb Congo, Ngani m'a fait un voyage. Papa Moukwata. Papa Moukwata. Je suis pas déjà plaqué dans le baron, mais et c'est pas le moment, il y a au Kumbaga et Siga Bandi. Ah, tu nous déranges. D'accord? Tu nous déranges. Alors, le mois wana, je préfère mieux que et sécurité à la bouille. Non, pas toi, ils aiment ça, non, mais. Yo, comment on va toquer à Kamano, Moutala Bakamano, Longano. Ça va qui te donne ça, Longana? On va le faire. Oh. Même le jour, parce que pour ça, on va tu fais parler les gens pourquoi? Hein? Comment on en a le pas là? Comment on en a? Hein? Pourquoi attention? Attention! Non, ne le touche pas. Non, il faut aller au bani va péter ni va s'installer là Papa, je disais que... Oui, donc... Mais après cela, le problème en question, c'est que papa, moi j'allais déjà vous tenir informé que j'ai déjà trouvé une autre copine qui va remplacer ma single. Pardon bébé, s'il te plaît, s'il te plaît, chérie. Pardon bébé. Si on a découvert Coco Sangaï. Madame. Osani, nga notili. Bito,
sais très tôt. Donc je n'accepte pas, mon fils. Hein? Je n'accepte pas. Et je ne l'accepterai pas parce que tu le fais sous choc. Hein? Parce que tu as connu un problème et puis sous le choc, et puis tu prends un autre engagement. Donc moi, je ne veux pas. Hein? Donc tu as encore le temps. Hein? Prends ton temps de réfléchir, de faire une autre chose. Hein? De faire d'autres choses. Et moi, je voulais aussi t'orienter dans ma caméra sous épée. Hein? Et donc, ne va pas pour aller s'accrocher encore à une femme. C'est mieux que là, je t'oriente dans d'autres choses. Lui, c'est un peu ton ami. Tu habites ici. Écoute, mon fils. Toi, tu n'es pas ami. Tu es le frère de Kassongo. Mon Sengo. Si ton frère a joué comme maman, entre vous, il n'y a pas de conseil. Kassongo, déjà mon cher. Vandanan, nous attendons. Tango lingolinga na pressé na précipitation pour ça la choix ya mabe. Yazo bisanga onyonga bolingo bafuta ngo kana bolingo. Pour passionner si là il faut remplacer mutu mususu. Même si je dis souvent que non, la nature a l'horreur du vide, c'est pas de faire des choses à l'hâte. Hein? Il faut prendre tout ton temps. Il faut prendre ton temps. Je sais qu'en toi bolingo ya nani ya la fille là ya Masengo et ce n'est pas encore fini, n'est pas encore parti. Tu fais des choses sous choc. Mon fils, je te dis que peut-être une fille là n'a pas une bonne vie, alors c'est quand tu vas mettre ta vie où tu n'es pas aussi pressé, hein, pour que nous copine. Arman, tu es encore jeune. Écoutez, je le répète encore, tu es encore jeune, tu as tout ton temps, mais on fait des choses avec le temps. On fait des choses, il faut calculer le temps. Ce n'est pas qu'il y a eu ça, je dois faire ça. Tu ne fais aucune concurrence avec personne ici sur la terre. Il n'y a pas de défi, il n'y a pas la course, c'est cette matière dont tu es Herman et tu resteras Herman, mon fils. Alors, prends ton temps, moi je ne vais pas. Vraiment, va dire à cette copine-là, papa a refusé, papa ne veut pas de cet amour. D'accord? Oh, Herman, non. C'est moi le maître de ton amour. Alors, na la qui ma kamwana. Et ça comme on dit la qui ma kamwana. Tu sais bien, il y a maintenant des conséquences après que ça a bloqué chéri. T'as l'action ma kamwana chéri. Non, ça n'est pas possible. Mon cagnon, tu as déjà pour les gens ma casse entre malades. Et alors, comment tu as que ça va alliance au nom chéri. Je ne suis pas content. Oui, est-ce que vous comprenez que nous sommes pour Kabananga? Bonjour, est comme menacé. Mon union soit lignée à monter. Je ne vais pas te perdre. lisusu liboso na yo okamba biso lolenge okambaki Isalaela na likonzi na moto mpe na lipata na nkembo olakaki bayekoli okotika bango moko te yaya okozala na bango kino suka ya ekeke nzela nyonso batambolaki bamonaki akokamwa nyonso babandaki kosala ta bitumba balongaki yango nasengi na yo yaya kotika ngai te onalonga wana se esengeli yosala